Mbote na bino balandi tindika na kanti boze belé ya kolanda vraiment chaîne na bino bolingaka mingi tindika vraiment na n'importe quelle condition na place nyonso yo ozwa numéro oyoyo vraiment je vous souhaite la bienvenue pe na émission na bino debout congolais bo mesana vraiment kolanda mingi vraiment je vous salue partout où vous vous retrouvez aux en Europe aux en Amérique. Atangi ba pays en Europe, Suisse, France, Belgique, place bino bozali, bato bazana Martinique, Guadeloupe na France, na pesi bino ba mbote belé, bandeko bazana États-Unis, Caroline du Nord, na Illinois. Na silisi vraiment ba état nyonso te bozape belé, na Afrique du Sud, na Zambie, na Lusaka, bozé belé à l'intérieur du pays, na ba province nyonso. Beni Butembo, Lubumbashi, vraiment bozé belé moyena tanga nyonso ezate, mais bino nyonso na saluer bino. Et puis, vous continuez toujours à aimer vraiment l'émission de vos préférences. Na bosanité vraiment ko saluer bato bazo sala ke émission oyoyo ezala bola na on habitant na bino papi Kelly Rife Kisombe merci na bana mboka o bazo sala ke bino vraiment bolanda be émission na bililingi na bino sans plus tarder na collection la bino tango mingi te actualité ya lelo eza dominé na nini ezali dominé na minduki ba arme vraiment kobandana ba arme ya mikena ya minene ebele ya minduki o bazui na résidence ya John Numbi ba arme wana ezali ba arme de guerre comment ba arme koko se retrouver en grande très grande quantité ndenge wana na kati ya officier militaire moko pe agent fuite to kolinga to yeba ngona émission oyoyo to découvrir pe à travers émission oyoyo ke ba arme wana ezali ba reste ya coup d'état manqué au bango balingaki basala na mokonza mboka Fati Beton toko kende pe kolakisa na ba piste mususu ndenge nini makamu na bango ebele babongisa ki pona régime ya Félix Tshisekedi evanda te ndenge nini ba échouer na ba mission na bango tito ya ko découvrir ba mandoki oyo na ba moyen oyo régime ya Kabila na souci na bango ya kolinga ko s'éterniser na pouvoir na souci na bango ya ko handicaper marche ya Félix Tshisekedi quelles étaient leurs stratégies tokolobelango tout au long de l'émission oyo na kanti pe tokosuka wana te tokolobela pe lisusu liwa ya colonel Kasongo oyo par accident c'est l'information oyo pesami balobi ke balwane zaki na kati ya chambre ya garde corps na ye na kati ya cafouillage bale bimi ebomi colonel complot ou bien coïncidence dû à un hasard ndenge batu nyonso bazali kolobango toko épingler les mawana pe zali très important toko bosa na pete kolobela ba collaborateur mibale ya gouverneur ya Congo central oyo baza cheminer vers Kinshasa IGF afundaki bango a détournaki mbongo ya l'état en entendant dossier moko atuma tubwana à répondre nous allons parler de ces trois points où ils sont très importants. Restez vraiment accrochés bo aimer vraiment chaîne na bino bo continuer kolandaka ba analyse ya bwania ndenge tozo vraiment ko démarrer na bino. Aimer cette chaîne pour participer vraiment na armée ya ba bâtisseur ya un état de droit na ko contribuer na ko la partenaire na émission oyo debout congolais. Sans plus tarder, je commence par les premiers éléments. Minduki ebele. Minduki vraiment ebele en grande quantité. Bateau balandi ba réseaux sociaux balaki très surpris à découvrir à partir il y a 30 hein, à partir il y a lundi 30 août, quantité à Minduki ezalaki découvert tant bazali ko déguerpir famille to bato nani John Numbi na résidence na ye ya avenue Ngokombo nini avenue des Orangers na commune ya Gombe en plein cœur de la capitale Kinshasa. Franchement, normalement l'émotion était grande bato ba découvrir que Fardessa zana bitumba Fardessa sa ila ramandoki. Mais comment une très grande, importante arsenal militaire et capacité bakokozala na kati ndako ya mutu moko na lolenge nini. Vraiment, nous avons constaté avec amertume que Kabila longwa ki na pouvoir, mais état d'esprit na yena batu na yezala ki ya ko continuer ko demeurer na pouvoir. Et biso tout oyebaki que na souci na bango wana ba préparer ki ba moyen ou ekosala que va continuer à gérer Mboka, tant sur le plan sécuritaire, tant sur le plan militaire, sur le plan judiciaire. Ils allaient bien l'aimer, c'est l'Obama.
Mais sur le plan sécuritaire, on a dit que Kabila, en 2018, avant l'élection, a sali la mise en place de l'armée, a renforcé Batounaye, a commis ça qui le membre de parti politique, militaire, au service de la nation, il faut un esprit républicain. Mais dans le règne de Kabila, nous avons constaté qu'il y avait des militaires qui ont l'attaque couleur politique, qui ont bana Moussala. Batumoko bazaki forger l'esprit à Kabila. Ce sont ces mêmes gens qui ont tongi banda ko belé na Kinshasa. Soyez vraiment coché à ces numéros, ba révélation est importante. Alors, parmi lesquels l'inspecteur général et armé John Numbi Gombe, ils allaient siège à l'institution et belé na mboka. Gombe, ils allaient proche place où mokonzi mboka vandaka. Mais Arsenal va découvrir un ndenge nini. Penanda ya John Numbi. John Numbi avec certains kabilistes, lokola Bakalev na ba mususu, bazaki na complot na bango, ou tata ozaki na coalition FCC cash. Souci na bango ezalaki ko contrôler Tshisekedi na ba mouvement na nyonso. Na moment où Tshisekedi a proposé acte moko et ko sepelisa bango te, acte oyo e ko krende à l'encontre ya ba intérêt na bango, ils vont déclencher une guerre en plein capital pour basa la putsch militaire na bango va revenir au pouvoir. To bosani ba propos na bango te, so Hollanda ba propos na bango, oza congolais oyebi que ils étaient très arrogants. Tout au long de la coalition FCC cash, balobaki mingi, ceux qui président meki koloba oyo ki bango place nyonso bazali ba ningani oyo ki mokili mobimbe ningani. Le président ne pouvait rien dire, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan militaire. Mais le kola balobaka, la vengeance est un plat qui se mange froid. Félix Tshisekedi aleka ki bango na maye le poids misala ki zoba pour à découvrir au bango bazali pe azwa bango na bopete nyonso. Tu as vu qu'avant coalition FCC cash et Koufa, plusieurs coups d'état manqués. O mingi ngaki sale makaka na nzela armée na biso. Bato bazalaka accroché na ba réseaux sociaux na ba information solo ba yebi combien de fois armée na biso bando ça la tentative ya nini wana. Cet arsenal militaire là ezalaki pe lié na bunker oyo ezalaki na GLM ya Joseph Kabila. Ba militaire oyo ba bimisaki oyo ebele ba militaire o Kabila zaki na bango na GLM tous bazali ko participer na même plan wana que Bassa la Félix Tshisekedi coup d'état militaire. Biso tola la ranzamba la kana été. D'abord toujours remercier Kolo Nzambe Tata Nzambe parce que nous sommes avec lui yem tazo sala que réellement ma nyonso bango ba bomba ki nyonso bango ba bomba ki na nkuku le lezo bima na poisa. Ça dit congolais wa sambe la coup de chapeau na yoyo mutochaka chef de l'état na maboko Nzambe. Bino batu bozo fuka matongo pourquoi? Vous faites aussi un énorme effort parce que bitumba oyo mususu tozo bundango pe na butu. Mususu ba ange ba bundela ka biso tutewa ko mona ba makambo modèle oyo. Et là je continue. John Numbi aza parmi les éléments oyo de cœur bato bazana mutema Joseph Kabila. Ça dit bango na préparation na bango, il s'attendait que Félix Tshisekedi dans moins d'un an a meki ko poser acte mabe tulungo lié te faire sauter. Mais ba moni 6 mois ekoki esimbité. Une année bamoni akomi komeka kozwa ba démarche ameki kozwa ba décision moko ezali ko enchanter bango te omoni bango nyonso ba telemisi to yebi biso nyonso John Numbi ba propos atenaki na Katanga quand il s'est senti que na Kinshasa a bato baza ko se souvenir bien lorsqu'on a lancé que Gombe isa boucler balobi Gombe ba boucler Gombe pas de sortie pas d'entrée par rapport à makamba Covid-19. Et ça qui peut lier sur le plan sécuritaire, na ba information ou ezoma qui concernant ba mouvement ya mabe ya bateau ou makambo esali makana Gombe. Il n'y a pas que John Numbi. Et loko eza faire peu partie pe na niveau ya ba service na biso ya urbanisme. Banda ko ebele zali ko bota maloko la ba champignon surtout na Gombe. Est-ce que ba plan na bango eza bien étudié na ministère ya urbanisme? Les autres na banda ko ebele na commune ya Gombe, pour ne prendre que la commune de Gombe, mais la commune des alliés est belée. Kinshasa est peuplée de maisons qui ne sont pas contrôlées par l'État congolais.
bandako ebele eza na ba commune ebele ba plan nango ezali te na kati ya fichier ya ministère ya urbanisme na ba département ya urbanisme na ba commune na biso na ba province na biso, ce qui représente un grand danger pour la République o tozali. Tant tozoyeba ke Joseph Kabila insécurité eza pe basée na stratégie na ye adoptaki pour réunir na pouvoir. Outre putsch na bango ba manqué, parce que je dois un peu boucler cette phase. Oh, ils allaient coup d'état raté. Oh, tomoni minduki wana premièrement, ils allaient d'abord coup d'état raté. C'est-à-dire oh biso tomoni ils allaient ba reste ya coup d'état wana. Ceux qui va arriver les loba ya ko découvrir rango et mona na mokili mobimbe mona arsenal militaire ya marque wana. Et donc ceux qui wana ceux qui ba déclencher ngo Kinshasa mobimbe ningani. Muta rova akobima libanda akomona na te biso tout okokangama na bandako. Mais ce qui est là, découvrir en bazo, on peut na pétenion ces autres bimana ba réseau, c'est ceux qui po ils ont échoué. Babundi na minduki na bango, lokola ba kwensa ki bango. On a bouclé Gombe, on a créé des systèmes, il y a renseignement de manière à ce que information moko échappé te bien que nanu ba koma ki te place ba mando kezali. Cela a mis en mal projet na bango bazaki nango pona ville à Kinshasa. Ils étaient prêts et souvenez-vous ils en ont battu le babylone le aventurier mais baza pe ko dénoncer ou bien nzamba zo utiliser ba minoko na bango pour ba pe sa biso information. Daniel Safou un moment on ne sait pas par quelle magie parce qu'il fréquentait beaucoup Jeannette Kabila. A bimisi information moko alobi ndenge toza awawa problème munene toza nango ezaki cette fois-ci boko lela bana na bino. Guerre ekobanda tendenge bandaka na bomona kango na est ya Congo ekozala ni na Kivu ekozala ni na Lubumbashi ekobanda na capitale. Les Kabilistes avaient un très grand plan pour faire sauter Tshisekedi par un putsch. Ils ont fait de tous les moyens pour avoir un appui à l'extérieur du pays où ils pouvaient permettre bango ki basa les loko wana ils ont échoué. Et au biso to moni en termes d'abord de coup d'état ezali putsch où ils allaient manquer depuis longtemps. Ba reste wana ezaka yango wana mon côté. Na kanisi ministre intérieur a mieux placé, ba service na biso à sécurité eza mieux placé pour na kolandela lisusu na bandaku ya ba dignitaire, ba ancien dignitaire ya régime Kabila na obazo continuer koloba na obalobaka lisusu te koyeba réellement nini elekaka na bandaku na bango. Les autres jusqu'aujourd'hui bazo continuer kozala na ba militaire à disposition na bango pour na ba sécurité na bango. Ministre intérieur revoyez dispositif ya bateau bazo sécuriser muto azaka sous ministre te mais azana ba militaire. Est-ce qu'il n'y a pas de policiers spécialisés dans ma sécurité et que les militaires, il faut baser la place wana pour na sécuriser ka bato modèle wana. Ba entrer na ba sortir na bango eza encadré. Ya on tozolo ba merci na ba service à sécurité na biso pour na ko bimisa lumière ezo fongola bongo ya congolais. Bato bazo comprendre te ba yeba que bitumba nini président de la République azana kati ya kobunda pe toko koloba déjà que sur le plan sécuritaire oyo Kabila tikaki lokola ba mine na ye to eza déminé ça que oyo salami wana eza déminage ba mine eza belé na ville ya Kinshasa on a déminé plusieurs mines en commençant par Kingakati GLM ba pona oyo to yebi o pe to yebi te ezala ke belé oyo fuité te pour les loto mona to koma na état poto komi alors yango to moni minduki. Deuxième point ezali insécurité comme stratégie à ba kabiliste. Tout au long du règne de Joseph Kabila, nous avons connu l'insécurité. Insécurité, mususu mingi mingi zala qui créée en toutes pièces. Yango ba sekel nango tozo vivre ti lelo. Batu bazo se plaindre na Kinshasa, ba koteli batu na bandako, o ba keti ba enlèvement, o ba nini boy. Ça ils ont préparé ça, ezaki biloko moko préparé. Mususu ezo faire partie na sabotage. Ya batu oyo Kabila utiliser ki o na minito baza suna musala ko sala te, bazo mona moyen ko utiliser bango ti. Et c'est parmi ces gens-là, Bamoussous Bazo continue à utiliser Bango pour aller créer pour ça la crime. Et certains même sont au sein de notre armée. Dans le but que tous nos militaires, il y a même des faux militaires. Oyo Bango moko ba dignitaire à Kabila ba format ka bazalaka na Bango. Oyo balata ka ba tenu. Bazana moyi ozomona Bango comme des militaires sérieux, mais dans la nuit, ce sont eux qui font des crimes. Bakendaka ko enlever bato, bazo massacrer bato. Ce sont eux mutu ba préparer ka ba sabotage.
Cette insécurité-là, Moussoussou, ils ont fait partie. Même les Koulouna ici, autres, ils vivent dans la ville à Kinshasa. Les Koulouna a été monté de toutes pièces pour Congolais à se préoccuper de la politique, de décision de la politique. Il faut que les Congolais basent beaucoup trop pris. Na koluka lipa na bango akolia, basent beaucoup trop pris. Na makamu ya sécurité na bango. Bota la biso Koulouna oyo, papa nani, ta la biso Koulouna. Koulouna, ils ont fait partie d'un complot. Ils ont résultant de la stratégie bakabiliste. Donc, aussi longtemps que bakobanda kolela ka ba insécurité na bango bandini, nous allons vaquer facilement na ba occupation na biso. En dehors du Koulouna, en dehors na ba criminalité autour de la ville de Kinshasa et dans d'autres villes de la province de Kinshasa, il y a aussi des rébellions. Ba rébellion est belé to moni na ville na kati ya Congo. Certaines rébellions sont comme lelo et se radicaliser, voire même l'entreprise multinationale où ils ont à la base de la création nango bazo contrôler en côté batu ba rendre en plus radical batu ba rendre extension nango lelo et comme difficile to comme ko bunda na pona ko déloger bango, c'est le régime de Kabila na batu lo kwa ba John Numbi wana. Toutes les nominations qui ont été faites dans l'armée n'époque ya Kabila, ba généraux, ba colonels ebélé pour la plupart, je ne citerai pas ba nom ya batu awa, mais ebélé baza à la base ya création ba mouvement rebelle. Il est général, Abundane Bitumbate, Bazo PC grade, mais c'est lui Ndemutu Azali qui supervisait le groupe rebelle. Yende Moutou Azali qui orienté la défection. Il y a des militaires qui ont été longwa, des militaires qui ont été longwa dans la armée, qui ont été l'allégeance dans le mouvement rebelle. Parmi les généraux, il y a des colonels à modèle. Donc John Numbi, c'est l'un des cerveaux moteurs du système sécuritaire ya Kabila. Ba magui nyonso oyo bango ba préparer ki na kati ya mboka na biso lelo eza mise à nu. Il n'y a pas que ce dossier là, nous continuerons à vivre ba makambo ebele ba séquelles les alliés ebele et puis nous devons être prudents. Et c'est là où nous disons que ministre na biso intérieur, ministre urbanisme, contrôle il faut ça le sérieusement. Ville à Kinshasa est commis de plus en plus peuplée. Bato bazo tonga banda même place où l'état yebite comment banda ko zo tonga. Ok, na commune ya Maluku, est la plus grande. Vous trouvez que les gens construisent des maisons, on ne sait pas bazo tonga ndenge nini. Ba bunker ezo tongama, ba ville ezo tongama. Est-ce que ba plan ya banda ko wana l'état zanango? Ba cacho ya kala ya aner. Oyo e bezalaki bazio ba memio. Nous étions victimes na certains endroits en 2012, ba enlevé bino ba kera bino cacho boza boye banité. Mais par la grâce de Dieu, bimisi bino boye ko se retrouver boyebi place au bokenda kité. Certaines maisons, il y a des dignitaires à Kabila, il y a des cachets à Batouaner pour bomba kabato. Aujourd'hui, ces histoires sont mises en lumière pour que les Congolais soient yeba. Que cet arsenal militaire là est bimi lelo, complot est mis en nu. Tu comprendre, Félix Tshisekedi Aouti wapi, Aza wapi, Tozo Kende wapi. Pourquoi Aza cible? Bah yebi que magui nyonso bango ba préparer. Réforme Tozo Bela lelo et armée, ils ont visé pe battu à catégorie wana. Le peuple cherche à être sécurisé. Tala arsenal ou ko boma batu belé na Kinshasa ndenge wana. Oh so iba ningi sango, certaines rébellions ne seront pas et coexister mais evani na kati ndako moko. Et il y a des Congolais oh banda ko lia ba miette na bazo bima pour se justifier dire que non, ils ont mis à disposition pour la sécurité na ye. Na kanti bolandi ba vidéo wana moyen ko la ko présenter binango dusu ezalité mais vous verrez que tout arsenal donc ba armes ça il y a phénomène nyonso. Ba biloko to moni et puis ça biso ba Congolais mayele to yeba ko accompagner président de la République. To yeba ko dénoncer ma bébé sika nyonso ma bezali ko se retrouver. Là les gens peuvent comprendre que Félix Tshisekedi dazo bunda bitumba ya makasi. Hein? Dans une capitale grande comme lelo o ezali Kinshasa, ba retrouver ba arme ya modèle wana. Mais c'est quel niveau d'insécurité? Donc, je ne m'attarderai pas beaucoup sur ce sujet nakanisi bozu be éléments nyonso ezali clé concernant Minduki wana bazui et nakanisi que ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense na ba service nyonso eza attaché na ba ministère na bango, ils feront le nécessaire pour que bandako mususu wana po toyebi ke misala esi salama makasi mususu kutebi mata na ba réseaux sociaux te, mais il faut continuer à fouiller parce que même les provinces, même ba commune mususu eza na périphérie ya ville ya Kinshasa ba dignitaire mususu ba batama bandako ebele o eza construite bandako minene wana, il faut voir ndako ezotonga meza na ba cave eza na ba nini
l'état yebi construction wana te l'état yebi te ndenge nini ndako wana eza composé eza na deux niveaux na se nini ezalaka banani ba okipaka yango. En tout cas, il faut que l'instauration de l'autorité de l'état ezonga na ministère ya urbanisme et habitat bandako ezotonga maloko ba champignon ya ba dignitaire à Joseph Kabila, il faut ezala bien contrôlé, il faut ba perquisition à solo salima na bandako wana. Je pense que les citoyens congolais normaux comprendront que Félix Tshisekedi azosala musala ya solo, gouvernement ya Félix Tshisekedi azosala musala ya solo. Fatih Beton est en train de réinstaurer l'autorité de l'État et tokomona misusu ya minene. Le deuxième point on a lobaki na bino na nonsaki na bino ezali point o etali dossier ya colonel Kasongo. C'est encore une énième accident o eza ko salema lisusu ba musu ba lobi accident ba musu ba lobi complot. Tout d'abord premièrement ba militaire na biso ba komi na attitude moko ba militaire te mais ba policier na biso les gendarmes na ba pays mususu les policiers chez nous ba policier wana bazali na iloko moko oyo bakotiaka bango na mutu depuis régime ya Kabila que place oyo ozosalela mokonzi sécurité il faut ozala na agitation po bato babanga yo na ebite lelo bato bazo se plaindre pona bato oyo ba policier oyo bazo benga bango lelo communément ba ujana mais formation nini oyo ba ujana bazwaki bazo formation ya bango ezalaki on les a formés pona ko opprimer population ba formaki bango po soki mutu asakani obeti mbuma na nzoto. Et c'est cet état d'esprit là mutu eza na mingi ya baja oyo ya la police oyo baza commis d'office na protection à l'autorité na biso. Ils n'ont pas appris le civisme mais ya ko comprendre que population boza au service na bango il faut ko respecter bango. Et c'est ce qui fait que dans la plupart des cas, parce que même cas où yango et salami, lorsque médecin directeur ya Oujana Akoufi, Doli Makambo, ministre de l'Intérieur et la ville de Kinshasa, policier naé a ouvrir feu par hasard, balle dans la chambre. Comment balle se retrouver dans la chambre? Aux ana manifestation, aux réprimer manifestation, aux ana une insécurité parce que moto yozo luka ou arrêté ou bien ou appréhendé, azana yé armé. Mais qu'est-ce qui fait que balle a déjà dans la chambre? Directeur wana perda qui vit naé à cause et les policiers oh ceux qui éviter ceux qui va retrouver ceux qui peuvent retrouver été. Donc dans l'image ce n'était pas de son intention à kolinga ko beta lisasi mais lokola na mutu na bango na psychologie na bango ils sont déjà préparés kaka po ceux qui muta meki lisasi beta na beta et ils le font. Il faut qu'on réforme ba militaire na biso. Certains doivent réformer certains inciviques il faut ba bimana kati ya armée na la police na biso. Ba recrutement o esalema ki na mikolo leka ki ba recrutement nyonso ya suka o Joseph Kabila sala ki na mboka o ezali ba mauvais recrutement. On a pris certains kuluna tolobite que ba militaire na biso nyonso na ba policier na biso baza ba kuluna mais certains kuluna ont eu la chance mutu azana moyibi azana eloko kosala te. On n'entre pas dans l'armée parce que mutu azangi musala bakota kana la police te po mutu azangi musala kosala bakota kana ba service wana ezali d'abord vocation ya mutu ya kolinga ko servir nation na ye. Mais on a compris que Kabila n'a souci à terroriser les Congolais. Il a créé, il nous a légué une classe civique na kati ya la police na biso na armée na biso. Et c'est ce qui a résulté lelo colonel Akei bal na kata chambre yo oza na kata population insécurité ezalaki te ezali ka moko ya bolobi bato bayoki. Mais ake hotel mana mundi kango pe na sima na ye. Je pense que certains qui pensent que ils a complot. Et comment nous les savons que me beti pe kaka mukonzi na yo ezu mutu mususu te ke obeta ka mukonzi yo zo protéger. Là certains disent que c'est aussi un complot comment ko kindo ko bomanga ka mukonzi na ye boye. Nous ne partageons pas cette thèse là et loko biso tozo partager o eza visible ezali que certains policiers doivent être radiés dans la liste des policiers. Ministre de l'Intérieur maître Asselo sala noki na réforme ya police nationale congolaise bimisa ben civique ole okitaka chaque fois pona ko interpeller ka ba roulage okokita ozo sala malamu okiti na ville ya Kinshasa ko interpeller ba roulage okangi certains ko présenter bango général Kasongo. Est-ce que okita na ba Congo? Est-ce que okita na Katanga? Est-ce que okita na Nord Kivu na Sud Kivu? Changer de stratégie
bimisa bango longola bango bokuluka ba financement spécial toyebi ke bozana ba conseiller bozana bato mais tozoloba po bo comprendre comment population zo souffrir. L'état de droit doit s'instaurer sur base pe ya bato oyo baza important bato oyo bakoko contribuer pe na civisme population oyo azana mo problème biso nyonso ba congolais mitu eza ya kotengama. Il faut des agents de l'ordre qui prêchent par l'exemple. Tu comprendre que la police n'a biso et belé ba baza kuna bazo comprendre en côté. Il y a des policiers mususu. Je ne dis pas la majorité. Il y a certains policiers ayebi ata ko kombo na été. Ake osa na la police. Na ba quartier périphérique belé ya Kinshasa ba bevier eze belé lié na ba na ba policier moko baza non formé. Ba policier moko ba recruter bango ba lokotier après 2 jours ba pesier tenu. Ba mususu to ebite soki possible kotisa bango na ba fichier to bokotisa bango te. Ba mi konziebele ba continuer kozala s'il y a des inciviques na kati la police na biso na armée na biso na kanisi point wana to comprendre ngo malamu que il faut biso ndeto za na police moko eza ya malonga totika un peu ko loba loba mingi na makambo ezali yango te dossier asuka awa avana banda ona lobi bonus pe ezali bana poto bazali koyokisa mokonzi mboka soni nakanaki kolobela ngo te mena kolobela ngo baninge bele balobela ki yango po bandeko na biso mususu pe ba comprendre yango mena banda na dossier oya misatu ezali ya ba collaborateur ya gouverneur ya Congo central baza acheminé na Kinshasa déjà bon signe merci na IGF pour na musala salaki IGF a permettre que batwana bazala déjà appréhender po to yoka te ke bakimi mais to sala basala pe mwa mbangu pour na gouverneur atuma tubwana to lobi te ke aza déjà victime et tout le victime tout le déjà coupable non tous les na biso justice te mais tozali ko encourager musala ya ko traquer bisika nyonso détournement ezali bana Congo central il faut ko appuyer bonne gouvernance tango likambo magu et salami mutu moko taza indispensable ba congolais faut apprendre ya ko yeba ke ba ministre roi bazalaka te ba bota ministre roi te ba bota muta bota ma ministre azalaka te muta bota ma gouverneur azalaka te il faut biso to comprendre que na mboka na bino soki aza mutu ya mboka na yo to ya village na yo na village ana pe bato mayele bazali ba leader musu pe bazali ba ko sala mieux que ye alors il faut to tika ko étouffer ba jeunes étoiles ba ko servir pe mboka na biso dans les bons sous prétexte que tozo soutenir mutu kingandi po asali malamu non dans la démocratie au sali malamu ko tika pe ba ninga musu ba ye. Nous avons souci de transparence, nous avons souci makamwe échanger na mboka. Alors il faut éviter qu'on la victime, ya ko kendaka kolandaka batu na sima. Oh nani kingandi ko sa la batu publicité. Il n'a pas été gouverneur pour bino bossa il est publicité. Il est gouverneur tout d'abord pour le pays et pour lui-même. Lui c'est une réussite pour lui pour comme gouverneur. Batu boni ba wala na nzala na kati ya province na ye. Alors il faut pas tous la ba fanatique, nous devons tous accompagner l'IGF, acharnement ezate. Tozo comprendre que ma discours est belé acharnement et zolanda batu oyo ba comprendre que l'état de droit se soutient, l'état de droit c'est toute une éducation, c'est un processus. Il faut to changer ba mentalité na biso pour ba makambo boye to soutenir yango. Faisons confiance à notre justice, ba cheminer bango ba samba. So ba lingi pe procès na bango za public, loko ya matata ponyo ba uti ko annoncer que ko za la public eza malamu. Mutu nyonso akolanda yango. Comme ça congolais nyonso pe azala éduqué. Nazo souki c'est un élément très important pour les sous na lobi eza bonus pour na bato bazo landa ka biso bo continuer ko yeba ke mokonzi mboka zo souffrir pour ba congolais o tozali tozo mériter te kozana mokonzi oyo azana standard international. Vous voyez que Félix Tshisekedi fait de son mieux. Comment bato bazana poto place oyo mboka ezana condition ya malamu bino kuna atozo sa ne loko te bazo futa yo. Vous pouvez ceux qui déjà oza intégrer na kati ya mboka wana oyo zali ba yambi yo. Déjà banda ko bénéficier na certains avantages à moins que oza la sans papier bi oza la mutu moko oza na kati ya processus ya babongisila o mikanda na yo. Mais mokonza mboka président de la République azoleka ba carrément ba caméra braquée sur ye. En tout cas bandeko na biso wana vraiment bandeko na biso bana poto bosunga biso bo identifier bandeko wana vraiment kobeta kosala bango kutu mabete mais il faut interpeller ba conscience bandeko wana bo filmer bango ba senga ba peuple congolais pardon parce que wana eza ko humilier président de la République. Il fallait que biloko bongo esale matin na kati ya Congo place onzalezali awa na Congo na kati awa il y a déjà mutu muso ayebite soki lipa 100 francs ko kozwa ngonde ni na mukolo aluka ba recruter ata volontaire pour azwa ata lipa kolia mais yo za na poto tu ne dors pas affamé ato zangi mais ozozwa ya kolia okene ko telemisa un président de la République quel soni ya modèle wana tozo pesa na président na biso
En tout cas, bana poto boye debiso bato bana misala ko sala te na poto so za na 5000 balles na yo kita na Congo sala bilanga. Botika kopesa biso pasi parce que oyo ndeza suko tenir image. Président de la République azo tambola na bamboka wana pona ko redorer image ya mboka na biso ba paya ba mona ke mboka na biso e komi ko kende na bonne marche. Administration mboka na bino na institution mboka na biso ko malamu. Il faut baya ko investir. Mais yo za na poto, so za na eloko ko sala te. So nga na mboka na yo, tete to koza na mwa mike na yo. C'est que les gens savent pas au Congo ezaki no mutu na 2000 ako investir. Maman makala na Congo azo vivre na moins de $100. Batu musu ba vivre chaque jour ba tangisa bana bango na ba minerval na Congo, ce sont les réalités du Congo. Mutu za na 50 000 francs congolais mazo faire vivre bana na ye chaque jour pour bana na ye pe bazo vivre, bana na ye pe bazo na muke na bango. Retournez au pays, bino batu bozana ba moyens, investissez, à tous na ba cop no hier. Faites comme les Ouest africains. Ba Ouest africains baza mieux organisé que diaspora na biso congolaise. Unissons-nous, botika ba diviser ezanga tina na ba combat moko ezana tina te. Unissons-nous, ba o bazana muke na bango, revenez au pays, investissez dans le pays, l'État va vous accompagner. Na kanti vraiment na sukisi wana pona batu balandi ngai vraiment malamu. Vraiment, ezaki na miko na bino Samba Olonga comme d'habitude, ba ba yebite, c'est justice mochame sous Samba Olonga. Merci na bato bazolanda biso vraiment bosa l'effort que tribalisme ekotate na ba quartier na bino ekotate na banda ko na bino po ezali cancer ya mabe. Tika muto azana tribalisme akufa na tribalisme na ye. Na kanti ba passer à malamu bazote ya batu que tribalisme ezali mabe ekotonga nango eloko moko te. Biso to bala na babikolo mususu. Tous en akata mboka oyo, tous en nation, ils ont peuplé na plus de 430 quelques ethnies. Tous sont des tribus. Diversité dans l'unité. Yangwana ba mboka, tous à biso toujours elongo derrière Fachi Béton. Merci vraiment na mwana mboka Junior Ozaki na sima caméra. Merci na Mike Ozaki na technique. Merci les sous de plus na mwana mboka Rifeki Sombe na Papi Kelly. O bazo sala ke ba émission ekume la bino na etando na bino. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine émission. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur Penza Basali Kolula, posé à moi sur Mobala Kotala et Alembate. Posé sur Kotamboli, Masanga Sima. Eh oui, Yango ne va produire ce comme la Eden Store. Là, va produit alimentaire, où y a Eden Store, Yango des secrets à cuisine à maman congolaise. Eh oui, Nyon se qu'on pensa Mobali na yo ezali. Pondu, Matembele, Ngai, Ndole, Fumbwa, Ndunda, Bilembwe, Oyo nyonso penza, Oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.